ba conducteur wana bozala na obéissance et pas na bango na éviter un conducteur oyo azana posa kaka yo okota na lifelo c'est que ce n'est pas un conducteur ya Nzambe mais un conducteur oyo Nzambe aponi pe yo ko sa convaincu que na tika ndaku nanga na yaka na église wana basali ya Nzambe bazakuna ozana confiance na bango mais soki yo boko yoke na bango ne konanga ekozala passe pona likambo nyonso bazoyebisa yo ozotelemela yango okoprogresse ndenge nini balobi te botika bango basala mosala Nzambe avec joie bandeko soki basali ya Nzambe na église bazosala so mosala ya Nzambe avec joie te ndeko nanga meme ndenge tovandaka liboso wana okomona ete bato oyo lelo baza bien te mawa wana ekose récupéré te tina kati ya bandimi bato bakotala babi te lelo baza besengote mais joie wana ekouta epa na biso moko te joie wana eutaka pa banani epa na bino bozopesa joie bandeko ngai pasteur na ngai te na place na bandai kosamba tozalaki age moko atanga na IBTP azalaki ingénieur ya bâtiment ngaki natanga na ndenge nanga tukima tukasa tofai tozosoka mazoloki to mais nakoma devant un problème balingi baengage nga na braliment baengage nga na braliment en tant que agent commercial nake kotuna bato natuni barenseignement noko madame nanga azalaki na dépôt masanga nazotuna bato babi tongindi tobongi bata agent commercial ya braliment tobongi tokoma na mungu ebele nazotala bato te ngai nazalaki pétrolier nga natika nyonso wana siko ngana ukene pa ya bato konvaincre bango ke non po bana komela masanga po ngana nginga ndeko ezalaki facilité nakeleti pa pasteur tovai na bini tala situation eza nango tala vie ya bana Nzambe c'est-à-dire likambo ezosala opasi soki oza pena oza kosouffrir oyaka mpe l'église mais likambo na yo pasteur ayebi yango te ezalaka mawa c'est-à-dire moyen moto asala likambo na joie eza su te c'est-à-dire ntango pasteur afai na ndako na ye azoka information mondimino yo moko boye aza na baproblème kuta abengaki na afrique abengi pasteur moko na afrique mpo alukele solution pasteur yango aza makasi na baprophétie pasteur wana ayebi ye te amonaka ye te ayebi ye te maza na confiance plus ya moto ayebi ye te ke moto ayebi ye akokosunga ye ezalaka mawa c'est-à-dire okosala mosala Nzambe mbe eloko nini nasali bato oyo ke bato baza na confiance na ngai okomi na kobanga kokende na ndako bato oza su na joie te moyo te epe malamu eza su te parce que ata na teyi bakoyoka na bango te bande kosalaka mpasi eloko wana c'est-à-dire obéissez à vos conducteurs baconducteur na bino bible elobi nini bakorendre compte epa na Nzambe mpo na bino ndeko na ngai oza na droit ke mokolo oyo okozala liboso ya Jésus-Christ Jésus-Christ alobi na yo ndeko na ngai séjour nyonso passé awa na se na tindaki osala misala mosalaki yango te kende na enfer oza na droit oloba ete Jésus makambo ozolobela ngai bengisa pasteur na ngai soki ayebisaki nga makambo wana pamba te ye uta korendre compte na bande koya na église ateya ngai yango te na bande koya na église alobela ngai yango te donc eza faute na ngai te ekozala débat nateyaki yo te enseignement boye napesaki yo te kuna liboso ya Jésus-Christ enseignement bozwaki te o nazwaki me nakomaki te yo nozobayika ye te donc discussion liboso ya Jésus-Christ ekozala facile te o pasteur okosi enseignement tozwa yango te na dati nini pasteur abosami date ekozala pasi ekozala pasi obéissez à vos conducteurs c'est-à-dire tango mokambi na yo azoloba lo likambo azosala ngo mpona kolamu na yo et puis eloko motu ezalaki nini que chaque fois neti apôtre Paul azoteya sango malamu epa babereye ntango azoteya bango babereye bazali kondima kaka bidimela te pasteur eloko olobi nango eza bien mais l'accent na na Bible passage wana konga mpe tozala convaincu parce que tout ce que nous faisons soki ezalaka esprit ya conviction te ekomi péché nazosala ngo kaka fo pasteur moto alobaki te eza nango na Bible te pasteur kaka moto alobaki wana ekomi péché ye moto azopakota te azoblige nga kaka motema nge ebona ngo mais ye kaka
Ça dit l'autre on est comme péché. Au comme ça dit comme nani nako yima nako murmurer. Mais tant que ça convaincu dans les cas, ça m'a donné Dieu. Les colongas ça là obéissant afin que au monde le beaucoup dans ça. Donc la deuxième qualité. Donc Actes chapitre 1 verset 14. Actes chapitre 1 verset 14. Nous lisons au nom du Seigneur, Actes chapitre 1 verset 14. Tout d'un commun accord, persévérer dans la prière. Amen. Amen. Tous d'un commun accord. Alors, tous d'un commun accord. Ça veut dire parce qu'il y a boyokan. Parce qu'il y a unité. Deuxième qualité, il y a des sanga na banazan, la communauté chrétienne. Les alliés unité. Kosa na bomoko. Nekonangai. Soki poza na bomoko te, toza na bomoko te. Et koza na passe pour la biso. Et donc, et comment koza la passe, au moment où na kati ya église, to comment na ba clique, ba groupuscule. Ba groupe moko boye, ba se constituer. Groupe na soki yini mutu moko, bango so ba yini. Ayebi tina likamote ba yini. Mwana mabe, to kinaka yete. Boni ni pire ye on a groupe na ye ayebi sakiye. Que nous moutons dans notre mabe, qui pas dit. Donc, on dit que nous avons un zambé. Et voilà, c'est que nous avons un Kabolangaï, na moi si nanga na kondima. Kabolanga na bana nanga, mais ko kabolanga na sécurité. Pour la groupuscule na yo, on le voit c'est secret. Pour la sécurité yo, mutali ngomba na ngai, mutali sanga na ngai, natika c'est secret pour la yo. Na ko tani felo, pour la sécurité yo, mutali musiki na ngai. Et là, nous avons une unité de l'église. Tout ça, l'attention de nos coins. Jésus a prié. Vous avez ramené le chapitre 17 et Jean. Quand vous Jésus a une intercession, regardez Jean chapitre 17, verset 21-23. Afin que tout soit un, comme toi, Père, qui es en moi, et comme moi, je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Pour que le monde voit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Et tu as aimé comme tu m'as aimé. Dans la unité. Jésus nous semble dans le but de Père. Tika était le légué ngana yo, nous avons moko. Comme nous sommes un. Mais nous sommes kana yo, papa. Ça a été bango pe bazala na bomoko kati na bango. Nekolanga eloko moko te ko kozala likolo na bolingo kati na biso. Toye pour la défendre bande pour la biso. Toye pour la défendre. Ba yepina ba yibisinga que non, frère de ma Justin, a ça qui boy, ba coûter dans magasin, ayiba qui pour la biso jamais. Juste ko ko yibate. Ça yo ndi makano to zala ka bongo, na ko ndi mate, c'est mon frère. Sima la kena ndako le biso. Hein, na na defi mo le kelo mo. O ba pour ba conseiller makano. Mais biso, o yo kana likamu frère na yo sœur na yo. Ah! Papa, ngaku na ko na ba sakramento lo kote. Po wana penza pa na biso l'église di Baku. Di Baku penza. Wana. Muyibi de banda kala. Tanga sana no bébé, aso yiba za bidero. Muyibi. Soyez un, soyez un. Mettez na biso sana bomoko. Koza na souci ndeko na yo. Koza na souci te ndeko na yo bonga. Koza na souci ke ndeko na te liboso. Ko contribuer na malheur na ye. Malheur na ye eza sengo na yo te. Oko probeta na solo pour ndeko na yo un problème. Non. Ndeko na ngai, tout comprendre loko yo. Jésus a déjà prié. Assemblée la pour la biso. Pour que tous à la malade. Ndeko na ngai, bana kutali na nzambe.
nekola tika biloko nyonso ya pamba wana oyo atianana ekokumba yo esika moko te lisumu moko te ekokota na lola moko te kotiola ndeko na yo ekokota na lola te mais oyo ekokota na lola c'est l'amour pamba te l'amour c'est Dieu tika nyonso ya pamba soyez un soki tolingi tozala béni na kati d'église oyo soki tolingi tomonaka bamiracle ebele na kati d'église oyo il faut tozala bomoko. Psalm 133, verset 1 à 3.